ntango otala orchestre affaire ozandi orchestre patrimoine mais soki otali yango nini mitraille oui orchestre hérité mitraille mitraille chanter n'est pas crier okotia mwana nana risé okay wana eza babisanza oyo bakokwea na fulu moko orchestre wana eza fulu pardon eyambaka biloko biso tosandi pembe apoyebaka ilunga azalaki danseur achanteur natani ilunga yeba ilunga etikala pe papa Lutumba comment nzembo apesa fere mayamba fali avec single amona nzembo apesa fali te oyo rappeur to chanteur apis danseur moyena apesa nzembo ezate pour Nathan total undertaker baza Nathan Mishika voilà Neymani ce sont des faux chanteurs héritier pena azindi na mai yango na sanga prince bakali soki azalaki fere nde mutu abetaki générique ya boyeke générique ebimi bien te prince bakali na minute oyo tolingaki tomela mai na tonga. Est-ce que Fabregas a-t-il raison qu'Héritier Watanabe a encore la jeunesse dans les talents après 10 ans de carrière? Est-ce que Lelo vraiment comme il sa clip na 23h? Na 23h ba bimisaka nde sangwa matanga. De 23h à 4h na YouTube batiaka nde basangwa matanga na ba voyage à orchestre. Est-ce que générique ya magoda bato basatandaki ki ambulance akende kobwaka na kati? Christian Bosembe soki interpellé héritier te na ndenge abinisi bana bato bitaka wa bongo en tout cas Christian Bosembe tokosatake na yo pe. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Héritier Watanabe fit Lobeso Magoda les risques d'un mort-né. La minute yo Magoda et Botami Magoda ezana couveuse. Magoda et Bimi Magoda ezana na couveuse. Pourquoi entre autres l'artiste nenga memeli yango o na ko déchiffrer na ko continuer ko loba ya Jean-Louis Mérite yo yebi et do bilan kelele ya forme bi Serge Louki de bourgeois. Première option, les rendus visuels, l'interaction de Magoda. Ndenge zelema ezelama ki ba view wana eza compétitif te. Avant na banda na tongo na tela ki après 8 heures de temps, 25 000 views. Donc déjà eloko wana ko za la compétitivité. Toyebi biloko ya mado ndenge pela mbala moko, toyebi bizorbi ndenge pela, toyebi chana nuboye ndenge pela, toyebi misu na misu ndenge pela, toyebi yope ndenge pela, toyebi 207 ndenge pela, toyebi zengaluketu ya de la forêt ndenge pela po eloko e pela mbala moko déjà na ba vie nango kaka na YouTube pour ressentir Lenny Bidens. Nani a décidé bobimisa Magoda na minuit. Depuis quand dans le digital marketing babimisa ka clip na 23h? Première faute grave aux hommes qui héritier jusque là se comporte comme un amateur. Quand même le projet est bon, mais la distribution de manière amateurisme, les lots sur le plan interaction, à moins qu'héritier Watanabe a recourir na Google Ads. Donc interaction oyo et pesa melina ndenge basali faute ba publier nzembo na 23h heure creuse techniquement 23h na heure ya communauté congolaise heure creuse pototika la kana ba États-Unis. Tonton promo le technicien clip ya ba congolais et bimaka entre 12h à 20h. Clip ya ba congolais et bimaka entre 20h entre 12h à 20h. Oeza science basambaka na yango te na ko développer makambo tous les lots rendez-vous 17h juste heure de Londres na TikTok tonton promo fit bibi wifi mombonda chez Camille na bengi ba chaîne tout oerele ya tonton promo boya bobongwa mapo tonton promo na laisse internet na bengi tous les chaînes YouTube les lots rendez-vous na 10 les lots rendez-vous na 17h heure de Londres charger téléphone na yo filmer parce que ngai eza bible boke nangwe kote ya donc lelo na butu eyinda
to solana Bible wa ifa mumbonda je Camille na 17h TikTok 17h de Londres. Wana nazana no magoda dans la forme na ko se développer les to na Bible wa ifa. Côté déjà stratégie, il y a marketing, mauvais départ. Techniquement, fallait son éthique là. Na bas sportif, na bas plateforme, il y a téléchargement à minuit. Fallait les clipper bimalelo entre 11h, 12h, 13h, 14h jusqu'à. Est-ce que Fabregas a-t-il raison? Héritier Watanabe a encore la jeunesse dans les talents. Après 10 ans, il y a carrière. Est-ce que Lelo vraiment il sa clip na 23h? Na 23h, il s'en est sans matin. De 23h à 4h na YouTube, Bachakande Basangwa Matanga na ba voyage à orchestre. Maître Blaise Bekwa, champion olympique. VIP international. Nazane Sengopo lobby. Le soleil va s'arrêter parce que c'est l'anniversaire du pasteur. De mon pasteur. De mon pasteur que vous allez découvrir demain encore. Maman Claudine na acné, vous avez déjà à couper là. Vous avez déjà à couper. Donc, on a côté dans les fonds. Na comprendre te ce qui coloca, ce qui peut maloba oyo, mpakalingo loba ezala qui sito prophétie, c'est comme si héritier jusque là dans une distraction. Comment oyo batu bazeli eza featuring héritier Watanabe Lobeso? Parce que Magoda et Bimina intervention réussite Ngombi ya Lobeso na Dôme de Paris. Sikoyo 5 minutes ya featuring autoze la Lobeso ambulance aeko sala nini. Ambulance a 2 minutes 30 ya nini. Si héritier Watanabe connaissait réellement la musique, normalement fallait Lobeso abanda so bozana posa ya image ya animation ya la team ezala ambulance akoya kozwa pas plus de 30 secondes. Aza muta cri moko boche na ka Lobeso abandi boche na kate bozongi et na ko détailler est-ce to benga ngo featuring cri nini héritier abwaki ko to benga ngo featuring est-ce que ndenge héritier abwaki mabanga yango nde featuring? Est-ce que tactique on est allé qui bien calculer les allé qui ni Lobeso a même ambulance ce qu'on contre-traiter ko sala masiko yo Lobeso jusque ambulance jusque là aza animateur et interprétation. D'ailleurs coup tout le long ambulance azo boaka sous l'ombre il y a animateur na biso pas ya Ranson Jamaïque. Côté technique, sauce au bobimisi, ambulance, oye, olamusi moi bakri, asele o, moi bébé, moi danse, oye, na zaiko, oh, zaiko, pwe bini, sa fo bébé, tango na kintweni. Ambulance, oye, libiso kri, na sous rythme ya zaiko, mais bozo bi na danse ya makasi. Danse ya zaiko, linga makasi te. Zaiko, zaloke logo mo kaka. Zaiko, ça c'est zaiko. Ce que comme ba kraka tout wana botiki la bakatalea omoni esika héritier yemoko azolinga azo risquer même Magoda jusque là na yebite DJ nini na fête ko beta Magoda bandane bandeli côté ambulance parce que oyo ngana loba ke héritier fa adala na ese héritier fo alongwa na ba générique ya ambulance po yangwe bomaka ya organité. Parce que ba générique ezo kanga d'abord na son. En principe Magoda fallait banda kaka na rythmique ya clavier wana o epesa ki solo. Tindindi dudundi ya ekoza ngate futo banda wana. Nenge yo pe ya inosibie banda tanda tapo ozo déjà vacuum nelengi wana. Nenge pe misu na misu betaka donc animateur na bois qui te son de Jésus solo là ozo kabilo kongo nekena chronique musicale donc
René Soso nanu a quitté déjà et loko wana déjà yé. Donc son chikoyo batu ba sepeli na rythmique ya magoda oyo lobeso vandi na sente osali pe featuring na mutu a sente bino bozo banda générique na rythme ya JP Kiss o nazo pekisa héritier. C'est comme si jusque là héritier azo comprendre na te leçon oyo papa na ewi rapesa yi. Jusque là héritier azo comprendre na te ba leçon oyo faire regola apesa yi. Toko panza na lelo na bibi waifa mais jusque là son est bien ndenge bakateli en côté wana bon ebité DJ Bola bino mboko décider Disco Boss Kinkela bino mboko décider DJ Ndisu bino mboko discuter bino mutu mboko décider sikoyo DJ Amelin l'international est-ce que magoda vraiment ko ya na fête inoko avando bandango parti ya 2 minutes 30 ya ambulance. Mon pasteur François Bokoko. Lelo na miniti o maman na François Bokoko azo lela. Alinga bota François Bokoko. Demain les temps vont s'arrêter à Londres parce que c'est l'anniversaire de François Bokoko. Yango tokola mukena ngo lobi na ndenga code par rapport na ndenga système de jeu. Donc boyebi. Bref, lelo toza na biso na bibi wifi na soir tozo kombola. Lelo na émission na bibi wifi na kopesa leçon ya voix témoin. Siko générique ya héritier menga latisi ba danseuse. Que ça va se mettre sur la vérité hein. O sur la vérité parce que makambo oyo soki tomoni bolobi le côté bobengi si héritier se justifier en tout cas et comme 2 poids 2 mesures. Et comme 2 poids 2 mesures bande konangai. Bon ça la commentaire est-ce que générique ya héritier ya magoda ndenge bimi wana. Sur 10 bopesi yango combien bosa la commentaire ponga i selon litoi na ndenge na yokela ka musique bon o simbiti ndenge na yokela ka musique na litoi o yanga héritier fala ki pa abot salobeso na ambulance featuring ya bato wana mibale pesi mobulu héritier pena azindi na mai yango na sanga prince bakali soki azalaki faire nde mutabeta ki générique ya boeke générique ya bimi bien te prince bakali na minute otolingaki tomela mai na tonga fifi siwa obengi ngai ozo enregistre ngai otiango na réseaux sociaux yaka kosalela biso analyse ya générique ya magoda oyo héritier beti nalobaki na répondre yo te obengaki nga oenregistre obwaki nalobaki le 4 tongo ekotana kaka générique na bino ekobima kaka fifi siwa yaka osala commentaire yaka osala commentaire magoda oyo bino bozelisaki batuke héritier azokanga mboka yango ebimi yaka kosalela biso commentaire po soki ezalaki fere nde bobandi koseka fere awa tolingai tolala pongi te bolingai boseka fere makasi awa tokritike mutu te tosimbi héritier na musique natindaki héritier ozala musicien te soki obeti eloko simbi na kosimba yo kaka wana héritier tuka générique ya magoda héritier générique wana tivaka tika ta lobeso ye moko abwaka du début à la fin soki ezalaki likambo ya fere nde ayembi cri ya magoda oyo nde Christian Bosembe aussi interpellé fere nde pas de mesure oyo bosala na Congo nayebisaki bino mpe ke soki héritier asengi fere pardon te héritier générique moko ekosimbaka na mboka o Congo ekozalaka te soki héritier asengi yaya na ye fere pardon te héritier ata apeti ba générique 1000 générique moko ekobetaka na mboka o Congo eza te bandeko na ngai Ochanga menota bolingo kakana zo bouchete la vie de Bruxelles Wanses Boloko merci boss de boss Jésus de Lyon appelez-moi Lisée encore à tel fils si
Wadi makatura koma ya barabas na moya asambala na butunga na lelae ya asambala na butunga na lela sapatunga la terra kana kola ya komi ya 45 na koti sala kola sapatunga na lina utoma kola bilaya ya kakawa chiranga nani wana banzetu tumia manoko merci Jessie votre bénévole yakona sokyo sala kino oyeza kimusho napata para lokona kusele natansia masira mali les jeunes kumba visto otono yakona kumbuti dena na tesa ke kule koma se bakana que se voy a que mamá no iba a trabajar que se voy a te posara o por trabajar bien aquí paninande to pocha vitetina sa na poyo kantande nani dinji cuida de la gente ya pe mo je ko sa na ko sa na ko pa ti to ko sa ke mo to ko jo pa ti ko sa te ko pa sa ko ni sa ma ko na na chaque pas Chawan kami blanchare tout c'est Chawan guide digital forever DJ merci les boss de la cité viens j'ai dit ça non non Boli kwenda kisi bale kode kuyena baina koni mandi baba mata yo na yo oh makause dama na la chama na kanda sotana di benelaka marabana elengi kolekata ya banchilo tozela kamalia mama mosantu baba na yesu na matanga bapesaka moto invitation te na veti evite ba ale mukulu sido mandiokele korensai Bakandeza kanesa lechama na bonyama Bakikira kwe selile pesa malingo mae Uchanga menota bolingo Kaka nazo bujete Merci Jésus de Nuance Motoyambo Bolingo nonga Ole lisinga mingina butu ya sola Ole lisinga mingina butu Avec ça le penanga ya kamingi mingina butu Je dis fongola na tana Obo pelinga nini Pelina fongola na mona Obo pelinga nini La Rosie Jésus de Nuance Papa Azar on a dévolé mon bras C'est Nasoba pengen ngosembuma ya makala koki elengina kufiba satimanga mofude ngona kanganye likona bilengo tsemiliki ukina yo papa melina matese kapise kola na lepi mokozi Bolingo nanga ona lisinga migina butu ya shende ona lisinga migina butu Mafachaba lupenanga ya kamiki miki na butu Ale fungola na tana Abombeli nga nini kase pase fungola na mona Abombeli jone nini na rosi Na makema ina bina nga ekomi na tango mubuka ekomi na china pesa bamana nanga Fungola na tana Abombeli nga nini Josi fungola na mona Abombeli jone nini Bebe lala Belle kali belle la Festo il faut qu'il y ait de comme ça Ok Mon natie botelelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu.